mais nayebi que na 2 ans nakufaka na Banzangungu naye kolamuka na hôpital congolais oyo na 5 ans na mata na likolo nzambe amemanga na likolo zela nanu malembe mama okufaki ndenge nini na molimo to na nzoto boye okufa na nzoto bana bazalaka mwa moto moke akati moto mana ngai koza kobota basi te ngaki mwasa liboso mama na ngai abandaki kolela koko na ngai abandaki kosambela mingi ezalaki mbangise koko na ngai alobi na mama na ngai okolela ebembe na ndako na ngai te fo ozonga mpa mobali moi na Kinshasa po bazalaki na mwa matata moke na papa soki ye amemaki ngai akeba mama na ye na Mbanzangungu ole mama na ngai bandi ozonga mama na ngai alobi soki naleli bamonaka ye naza na ebembe nakanga motema nakoma ntina Kinshasa mama na ngai amati na bataxi biso wana akangi ngai ntango akomi na ipen ayoki mongongo elobi nekeye na mwana oyo hôpital epi ntango akomi na ngai mama bandi oganga nekikaika moesalemi sikoyo ntango badocteur baye badocteur balobi lemona ça fait depuis ça fait 5 heures chaque fois qu'il m'a namona singa wana ibendanga nimemanga tina likolo mais nakota na trou moko ya mokie le trou wana ezaki ya mokie okola bakatino ba numéro 5 bakosalela nakoti namona motu te namona nde lipata ezoloba na nga mais lipata yango ezalaki na forme ezobouge ezoloba na nga ozobanga pourkui nga bino nazobanga mpo nzambe atungi mokili ebisinga kobangaka lisusu te yoki kobanga susu te nabina obanga susu te ntango abinanga pusana nga na pusani soko forme loboko yango ebandi kodirige vers motu na nga ntango ezotourne eki lokola bobine moko ya bamilike ezolinga ngai nakomi monene makasi sikoyo alobi na nga akende epesa na mokili nga mpe na bandi okende abi kuna nzela ya te ngai bona okende wapi abika apa okotaki pa okozongela nabi nakoka te nakomi monene alobi kokoka simbaka asinga oyo nasimbi singa mpa na kiti na se mfunguli biso likolo molili eye sikoyo nayoki mama na ngai azobenga nga liliana kombo na ngai oyo baparent babotela ngai ezalaki sans liliana mais nakozwa appel ya nzambe apesi ngai Kimbangu donc kombo na ngai ekoma sans Kimbangu Liliane nabotami na famille ya bandeko ebele mama na ngai kombo na ye ezalaki Wabeno Esther papa na ngai Kaila Pierre nabotami na Kinshasa aîné de la famille mwana suka katikati naza 6e donc mwasi oyo abotami kati ya mibali ngai bayebotanga de 6e mwasi ya liboso na kati ya mibali nsima na yo nsima na ngai mibali basi balandi baza na Kisasa awa baza libanda mboka bazolanda yo bamosusu baza na Angola bamosusu baza na Kinshasa bamosusu mpe nzambe abenga bango. Merci beaucoup. Mama Kimbangu toyebi prophète Simon Kimbangu prophète monene ya ekolo na biso Congo mais yo lati kombo ya Kimbangu pourquoi? Bonalati yango mpona lingi te mpo nzambe moto alingi lokola apesi nga yango nandimi yango mpo nazomona yango mpe na misala nandimi apele yango ya kombo ya Kimbangu nabotama nandeki koexplike yango deja ke nabotamaka na kombo ya Sans Liliane Kimbangu nazongo na appel ya nzambe mais nayebi ke na 2 ans nakufaka na Banzangungu naye kolamuka na hôpital congolais oyo na 5 ans na mata na likolo nzambe amemanga na likolo zela nanu malembe mama okufaki ndenge nini na molimo to na nzoto boye okufa na nzoto ndeka bana mike naki na 2 ans ndeka bana bazalaka mwa moto moke akati moto mana ngai koza kobota basi te ngaki mwasa liboso mama na ngai abandaki kolela koko na ngai abandaki kosambela mingi ezalaki mbangise
koko na nga alobi na mama na nga okolela bimba na ndako na nga te fo ozonga mpa mobali moi na Kinshasa oyo bazalaki na mwa matata moke na papa soki ya memaki nga akeba mama na ye na mbanzangungu soki ole mama na nga bandi ozonga mama na nga alobi soki naleli bamonaka ye naza na ebende nakanga motema nakoma ntina Kinshasa mama na nga amati na bataxi biso wana akangi ngai ntango akomi na ipen ayoki mongongo elobi nekeye na mwana oyo l'hôpital epuis ntango akomi na nga mama bandi oganga letika ekama esalemi sikoyo ntango badocteur baye badocteur balobi lemona chaque fois il est pris ça fait 5 heures chaque fois ki moko alobi te moko alobi te fo totala ye nani batali ngai bati ngai bomboni wana mbala moko bati kuna bafungoli misu natala bango mama na ngai azonga na ngai mama na ngai ata bakamata na papa na ngai azalaki suki komema nga te bazalaki kotika nga na lopango lokwana azalaki kati ya mibali okomona bana bandeko ya mibali bakebeta babale natikalaka nga moko mosusu takomi na 5 ans wana ezalaki bazalaki koteya biso na ba 74 ke mokili ezika na neboye aneboye sikoyo nazalaki mwana mokie me nazalaki attentif makasi na makambo ya nzambe sikoyo mokolo yango namoni likolo eyindi moi ekomi motane alobi me nzambe ndini yo kotumba mokili mama aza te uni kosala boye naki mwana mokie me nayebi mbala moko kobanga esalaki nga na somo naki na liputa nazikuki likolo ya zelo navandaki nabi bon toutefois nazoyebake so ekoko aleki koko na okanka koko na elamba natanga bible te mena otanga ngo na makanisi na ngai koko akoleka koko akosimba ngai naobika kaka bon lokola mpe moto ebandi nakota kaka soki okutanga kaka nazala kaka ntango nakotaki nasali liputa nayoki mwa pongi moko ezunga nayoki mongongo obenga na likolo elobi na nga simba singa ser lor ayemba nzembo moko singo ebendaka ngai namona singa wana ebendanga ememanga ntina likolo me nakota na trou moko ya mokie trou wana ezalaki ya mokie lokola bakatino banumero 5 bakosalela nakoti namona motu te namona nde lipata ezoloba na nga me lipata yango ezalaki na forme ezobouge ezoloba na nga ozobanga pourkui nga bino nazobanga mpo nzambe atungi mokili ebisinga kobangaka lisusu te yoki kobanga susu te nabi na obanga susu te ntango abi nanga pusana nga na pusani soko forme loboko yango ebandi kodirige vers motu na nga ntango ezotourne eki lokola bobine moko ya bamilike ezolinga ngai nakomi monene makasi sikoyo alobi na nga akende epesa na mokili nga mpe na bandi okende abi kuna nzela ya te ngai bona okende wapi abika apa okotaki pa okozongela nabi nakoka te nakomi monene alobi kokoka simbaka asinga oyo nasimbi singa mpa na kiti na se mfunguli biso likolo molili eye sikoyo nayoki mama na nga azobenga nga liliana sikoyo mama nauti likolo mama azondima te outi likolo yo outi likolo epi mama nauti likolo bon a partir ya wana nalongwa somo nakomaka kolobaka makambo ya nzambe nayebi makambo ya nzambe kobanda bomwana mais lokola monguna mpe azalaka moto mabe alinga biso abenda biso na banzela na ye mais nayebi mpe nakokisaki ba 18 ans moko mosusu navanda kati ya bato baki ebele ya bato namona Simoni Kimbangu namona Eli namona Moïse mais Simoni Kimbangu azalaki na katikati bazopesa bato babible bazopesa bato babiloko bapesa bafile biloko tutu bapesaka me na mosika ya bible obengelanga mwasi wana avai na suka ntango na ye apesinga lobi nanga kota na bwatu kende alobi nga alobi yo mpona Simoni mwana abimelanga 3 fois namona ye na kisa mbaa moko na poto abimelanga 3 fois mais 4 fois namona Simoni Kimbangu mais lero ozobeta lisolo wana témoignage na yo to imaginer que ndeko moko azolanda yo pour l'instant na TV ou bien internet azoloba wana masolo babetaka wana vandi na ye
a composé ka lisolo na ya abanda obetela bato masolo na ye. Bon, ce qui est pas de ce que même payer sous bateau sur donc bah oh bazan na esprit en Zambé au but de lobby moli mo Zamba au témoigner biso oh bazan na esprit en Zambé ba comprendre que oh ngana zolo mais oh bazan na moté de forcer pété. Merci beaucoup pour un témoignage, Joanna. Bon, finalement, aux apporteuses d'un message Mokonzamba Pesio, ya Kolongola, Kobanga. On a assisté à un événement où tout organisé à la dédicace. Il y a année, et pratiquement message na yo, et ça laïka na sens wana ke batu babanga te. Pourquoi s'écrit? Finalement message nuka Isaiah ke batu babanga te. Mais kobanga pona yo na ndenge ozeli message yango. Conséquence ya kobanga ekokoza neti nini? Parce que Père, ils ont tout d'abord esprit à Zambité, ils ont diable. Diable nous bangisa biso, moi et tout côté na volonté en Zambie zate. Donc il met le lobby na biso na Romain 8:15 le lobby photo longola esprit à kobanga. Pour tous en Zambie wa bingi aba père, papa na biso, donc azana biso. Si tozo banga quelque part, tozo mona monene ya Zambité, nguya ya Zambité. Parce que basai miso babanga balonga te ezana makambo sunza bakotinda biso mokile ko sepela te mokile ko linga te bakoki pe ko boma biso peut to wana ko banga te to salango soki to kufi to sala mabolongo ya prana. Neti Congo lelo to do bata Congo te bikolo nyonso ezana mokili bamboka nyonso o ezana posa ya makambo ebongwana. Maman moko aza na kati ya ndako na ye aza na posa ya makambo ebongwana aza liboso ya mobali moko ya makambo mwa compliqué bana baza face ya baparent moko makambo compliqué. Est-ce que na cadre wana pe il faut kobanga ezala te po Congo ebonga? Est-ce que ezosenga pe ke congolais aza moto akobanga te? Mais oyo bazo comprendre soki oza na appel ya Nzambe tomoni na kati ya Bible ezoloba ezalaki na petit prophète oyo Nzambe atindaki akende na Bethel asala mosala ya Nzambe, mais quelque part avandaki na vision ya Nzambe te kobanga esalaki ye ayoki makambo ya prophète vie prophète yango balio balia ye akufa. Sikoyo biso tokozala kwa bapetit prophète balia biso na nzela betotambola na message ya Nzambe ndenge azoloba soka lobi a tolobi a soka lobi b tolobi b oyo boya eyekaka. Mais le problème c'est bien bon développement na yo ya message na yo, mais quelque part on dirait basali ya Nzambe bobatami si ma Bible par rapport ya makambo etali vie ya ba Congolais, vie ya batu na se ya mokili bobatami si ma Bible moyen batu ba travailler ezate. On dirait bato ba yebaka ko sunga batu ezalaki kaka mindele nde ba yebaka ba comprenaka ko sunga batu bazali ko na lisalisi na bamboka ko salisa batu, même si derrière lisalisi na bango wana ezalaki quelque part moi idée moko ya développement ba richesse na bango moko contrairement na o bazali ko lakisa mingi ba africain. Est-ce que Mama Kimbangu azape ko bata masima Bible te on a kolia ba dîme kolia ba offrande, mais elle n'apporte rien du tout na bande connaît ba Congolais. Mais nakanisi na koloba tokomi na ta ya suka tant oyo Nzambe alobi lo moyo bomba maté et puis tant oyo Nzambe alobi akosala la différence na ba juste na ba méchant na ba o bazo ser na ba o bazo ser soki biso tokobomba na Nzambe akomba biso te tomba bolumu ngai na bombami na travail pour na dignité soki pour na dîme osali milulu awa toujours offrande combien 90 000 pas quand même $50, mais autobimisi za plus et belé donc to regarder pe mbongo na biso
tolobi kaka nde nzambe atindaki boye tosali kaka symbole moko me tobimisa ebele 90 000 wana eza ya Congo mais baaction osalaka na poto offrande eza 90 000 te baaction esalaka na poto totongi na mbandaka tosisi totonga na abiyaka tozwaka aide ya bato mbandaka otongi nini totongi esika ya bana orphelinat ya bana tozwaka mindele te tozwaka mpe aide ya bakonzi te me tozotravaille na bambongo oyo ya motoki oyo eza quand même curieux ouais. Yesu bon toloba na bible bazoyebisa biso mosala ezobanda na Jérusalem kei ti na baextrémité de la terre yo apparemment Jérusalem na yo bon na bokokota na mozindo ya province et tout ça mais on dirait Jérusalem na yo eza kote oyo na Congo central mpona oyoki mbanza ngungu tout ça mais ndeni ekokobanda œuvre na mbandaka na pays Congo mobimba nalobaki déjà na ebandeli tosalaka mpo oyo nzambe atinda biso po ngai naza moto ya mbandaka te mais nakotosa nzambe nakende sokolaka mai ya fleuve na bangongi bazolia parce que oyo nzambe alobi naosala te ke nakende tonga na bakongo banzangungu mpo eza mboka na ngai na botama non naosala oyo nzambe alobi mpe ndenge nakendeke na babeni nakende kuna epe mboka na ngai te okenda mpe beni oui outi poto oketi beni nzambe alobana na banga te sikoyo osala longola ngai kobanga bana bomwana sikoyo nasala oyo bato bazobanga ngai ebangisaka ngai susu te sikoyo fo nasala volonté ko beni okenda osani mpo bato bakenda beni mwa coltan eza kuna mwa badiama okendaka mpe te nde bato ya monisco bakendaka te nakendeki kaka koyeba na bitike la veuve bato bazomona pasi c'est ça mais momaki mbango ntango yo ozokende bongo olongwe poto okatisi Kinshasa awa oketi beni ozolanda mpenza nini kuna nazolanda eloko te me nazolanda kaka intérêt ya Christ kaka Yesu parce que Yesu nde moto azokontrole mokili eza te mpo parce que soki olobi quand même je m'imagine ke soki oyebisi bandeko baza na mikili ya poto na États-Unis partout ke nazokende beni bakoyokela yo enfin mawa te mais bakondimela yo mingi makasi mpo bayebi ke kuna souffrance ezali mwa babilamba bajus ya bilamba ekoya mwa ebele baenveloppe ekoya mwa ebele eza mpona bongo te bongo na beni nde yango akopesaka enveloppe te me bato baza bandimino ya poto me ngai nake na beni mpona bato bapesa enveloppe te nake na beni okombo ya Yesu nde tomwana nzambe nde atindi parce que mokili yango eza ya ye moto ayebi bato bazolela ye moto ayebi ye kaka moto akokonsole mitema ya bato ya pasi sikoyo oganyaka nini wana mpe tokoyeba te so nazoganye vie mais nakufa kala ndaki na baage oyo libota na ngai mpe azongisaki ngai na bomoi yango nazovivre mpo na nzambe me nakufa kala donc ti oyaka wana ofuti bia avion okomi awa na Kinshasa ofuti mosu oketi bambandaka babeni do oganyaka eloko te ntango ozongaka bandeko basalaka ata mwa teke lokola okendeki mwa bariske wana mwa baprime de risque bariske oyo tozovivre na mosala ya nzambe nzambe azobatela bana na biso azobatela likolo na biso na vie fo bariske ezala soki riske ali te tolinga rose wana toyebi nano nzambe te so tolingi nzambe kotosa ye kobanga ye partout okende aza na biso Congo oyo yebi ndenge ntango ozalaka na kati ya bavision to baprophétie lero omonaka makambo oyo olobaki omonaka makambo lero ozomona Congo ozomona ngo ndenge nini Congo eza mboka oyo nzambe akitisa miso na ye kotala na Israel soko longo oyo na Congo eza mboka oyo bato baza na miso bazocomprendre ke eza na makambo motuya nzambe atia na Congo ya motuya oyo ekobenda bato mokili bakima refuge na Congo
namona yango nde bato bamona yango te. Namona Congo ndenge nzambe azomonisa biso. Eza mboka oyo ata tozofingama partout na mokili. Mais eza mboka oyo mikolo ekoya nakoya kosenga ngunda awa na Congo. Kala mingi te. Wana makambo ya kimbangu te. Kasi nazoloba makambo yango te. Oyo ezotuna otunga question na répondre ye. Kala mingi te bakoya. Nazoloba makambo ya kimbangu te parce que kimbangu tozaka na nzambe moko. Azalaki pena mosali ya nzambe. Sika ba otanga ba Eli ba Moïse kimbangu aza. Donc nazoloba makambo nzambe azo parce que kimbangu alekaki soko biso to remplacer. Amen. Bon remplacer mais en tout cas bozo tambolora kimbangu te hein bino ba pasteur na ba lelo penza na kimbangu penza na ebité hein. Mais na ebité soki ba kozala même 80% baza mabe mais ata 20% bazali. Amen. Obi basana destruction nzambe baza. Na Congo pe ba msusu pe obi ko batiaka bango kate bazali oyo bakangaka te. Bazana bango na silence. Amen. Parce que Bible lobi nzambe azwi makambo ya minene abombeli yango basala minene ya mokili. Mais la question on a bato pamba. Amen. Na sekile ya nzambe. Yo za mutu pamba. Bongo na zani. Oh, za mutu pamba. Soki balongo eloko ya nzambe na zani. Soki balongo eloko nzambe tsaka tanga na zani eloko ta. Po baninga bakomi ba archi soki ndenge nini mususu. Mais yo za bishop to te nazaka mama kimbango nazaka archibishop pété. Merci beaucoup. Et Musalo Nzamba Pesio selon vision aux Anango. Maintenant Kinshasa visiblement aux en église. Pourquoi? Bon makambo nzambe ekile malembe. Nzambe atanga dans l'Ancien Testament aza usala misala na ye na temps. Na tambo likambo salama. Même biso abotamaki na temps. Ezalaki kate nzambe alobi biso abotami. Ezwaki temps. Donc totonga tolingi nzambe. Tozotonga makambo ya kotonga église nzambe osunga biso kaka. Tozokende selon moi. Ozotonga temple. Te tokotonga ngo selon ba moyen oyo bakokode biso. Nzambe pambola biso susi na biso ezali. Théologie bozotonga nini? Totonga bafeli na Kinshasa. Oui, na Badara. Bozotonga na Kinshasa. Yo za pasteur, prophète. Olio tonga église, ozotonga orphelinat. Maintenant tonga selon ba principe en Nzambe. Parce que nous bato ba tonga ba église mais Nzambe azana wana tisa. Amen. Totonga ngote pona babungula biso mais totonga selon ordre ya Nzambe. Amen. Mais ni nango tindiona no apparemment oli ma orphelinat mingi. Na linga ngomi parce que Nzambe alobi na ngafuna sunga bato bazulila. Yango na sali c'est le. Donc yo za soika ka offrande de côté 10 mais côté mbara moko ekena orphelinat. Kende kuna pona na tambula mabitu kutu na Congo. Na ba moto. Ouais, ça so na mona ke otamba na kombi ya jaune, na mona ki yango. Mais tangu ozotonga orphelinat na Congo, je m'imagine que ça musalo bandi yango lelo te. Bandi yango ça fait mois temps moulai. Aux en accompagnement, il y a pouvoir public, topé, ONG internationale, to nani wazo appuyer yo. Est-ce que le Congo, to ba kondia Congo, baza simana yo te quelque part na misalo o lobi ozo sala wana? Musalo na ko sala ezaka bana sikomo. Bana oui, à 100, oui, à 50, oui, à 20 jours. Mais na dit que toujours boire kate, il faut les récompenses les Amen. Mais enfin, organisation comment vous avez arrivé à organiser Nyon Sowana?
Parce que bon, je m'imagine quand on gère un ministère, responsabilité, ça peut belé, charge, ça peut belé, mais aux arrivé ndengeni ya otonga orphelinat na Mbandaka, otonga na Beni, siko komo otonga na Kinshasa, ndena kaki ozolo balete ozako solo la na off the record ozako lo ba otonga étage na badara orphelinat na étage, oza organiser ndengeni ni. Boza na compte na banque, bambongo wana yo moko géraka na ndako. Comment vous arrivez dans la œuvre wana? Et ça quand Nzambe mutapé ça mutumayele. Nenga peki na Salomon. Salomon tonga temple leni. Parce que tout ça na ba pasteur wana Kinshasa wa c'est juste église na yé hein. Bon ba on tape église là chantier depuis 20 ans ils ont chantier ici là té. Bon, si comme yo ozo au sali koto tongi o yé komo tonga koto après komo tonga koto yo. Parce que la Bible est levée, tout le monde a beaucoup de likolo. Et il dit qu'elle a opé sa vie. Il y a besoin de ton abonnement. Oyemba rappelle bien. Oyemba bien. Net nzembo no moko boye na yoka, munasilu mita. Oyemba. Yemba ona ma kapela muke. Bon, c'est moi là, ils avaient besoin de m'acquitter. Ok. Po eza ezoloba na bolingo tozaki nango na Nzambe liboso. Est-ce que ezaka kati lelo? Ce qui bolingo totikaki premier amour tozongela ngo lisusu. Soyo kana no manzembo ona no mamuke. Mona silu mieto asilu mulanda isu. Ketilanda tulanda nganyo. Mona silu mieto asilu mulanda isu. Ketilanda tulanda nganyo. Oh, nge tata nge mama yula radio. Yesu Kristu jambuka kuwidi. Avozola quantete wavi siko vilula jila molo. Merci beaucoup. Merci. Maman Kimbangu okenda na Grèce. Okenda ko sani? Nakende na Grèce parce que Nzambe alobaki akomemanga partout na mokili. Pour na kolakisa bato Nzambe na ye. Donc eza makasi na ngate. Ya onza alobaki nga na Grèce. Tokenda na Grèce kosala toki na journée na biso ya elambo. Comme ça va dédicace partout ça na ba France, Belgique, Allemagne. Tokenda pe na Grèce. OK, kotala île de Patmos. Na koma wana et pas gens zaki okoma et pas Nzambe alataki na prison et pas Nzambe alobaka na ye. Siko place ngo mona kini ezala nini place ngo? Batika libanga, eza nzete, eza ndaku. Bon, ne surtout ndenge ya bandaki kokoma Jean ezawana. Et puis na mona ki makambo ko moi babindele bazoya kotala ndenge beka tant ozo kende moi nanga moko lobi mama Kimbangu na Israël ba ni les obeta ba bombe ba trompette izobeta na ngabi na ye ebeta likolo ngabi na tigana tokena bon to mona ki o Nzambe amusa alingosa 4 na biso et puis wana ezaki ayoki ba trompette wana na vision to penza na boye penza ayoki na jote mais akotala ndenge ezoleka na mokili ba trompette ezobeta. OK. Ayebisi ngai bon nandima vraiment facile te. Nandima te ndenge Bible elobi toza bato toyoka te ka bato bazoloba mais plus oyo Nzambe azoloba. Mais soko ovandi na ngai mso mona nga motu makasi. Nalinga plus bongo po na bunga te. Tant okoti na sorti na biso ki trompette ebeti likolo. Trompette me dit beti makasi. Donc Nzambe aza le même type de Nzambe ndenge moko. Na ba oyo balingi aza. Donc ndongo za bo sala ka pe ba miracle. Bonga sala miracle te.
mpesala ka meke eza nzambe ngasala miracle te pone nazala nakobi kisote mais nzambe ne mpo nazaka canal vase moko ka nzambe alingi autilize neti nde boye ngai aza na posa mbongo donc nakozwa mpe mbongo ebele ndenge tovandi no boye te ngai nakopesa mbongo te kosusa makambo toza jésus bandeko bazolanda yo nayebi te soki yo moko ntango ozosala mosala yango ya nzambe objectif nango final ezalaka mpenza nini po c'est vrai bon baorphelinat na banyonso ozosala neti awa manifestation euti kosala na kinshasa osangisaki bato ebele na kati ya salle ndeko lor mbongo esika aza na pesi ye mbote mama lor mbongo na papa nkolo apesa bino makasi mpenza ebele mpona mosala bozosala osangisaki bato ebele awa finalité ya nyonso ozosala eza mpenza nini nzambe azali kotinda basali ya kala etanga azoloba na bango kota niata mabele makambo so esalami oza spirituellement bato bamoni te mais kaka na botosi ntango niati makambo echange yango nakende bagrèce ata bazobeta babombe ka mosusu nzambe alobi kende omona nalobi na koloba na bana te banga ntango nakokende makambo echange toyaki mpe na 2016 ntango bato bazokima nzambe alobi nanga kende 2016 na bato baolanda biso je rappelle que ezalaki moment moko ezalaki ya turbulence makasi parce que c'était pratiquement la dernière année ya pouvoir ya mokonzi ya kala Joseph Kabila. Il devait organiser les élections, c'était quand même une période de turbulence makasi na politique. Ndeyo yaki. Oui, yaki. Mais voilà bato subaki bazokima. Oui, parce qu'à l'époque, je rappelle na bato baolanda biso que bato bazao kanga bisaka, bazokende ba poto, bazokende pa ne pas parce que prédisait l'apocalypse na Congo. Oui. Mais nzambe alobaki na ya. Alu makile otanga te. Peuple na ngai. Donc on appelle ça l'ongolanga kubanga na yekati. Oui, hein, parce que même ba investisseur à mindele pe herba trouble les alagaba o balinga mbongo nderba yaka. Yo pe le romonika bongo bien profiter. Te ngana profiter mbongo te mili mo peuple nzambe. Merci. Mais tous tendre malembe vers la fin il y a émission na biso. Là, on a posé question, il y a finalité, il y a Moussala Nyonso Sala. On évoqué sur le côté, il y a Awanase, dans mon kilia Wandenge Tozali. Mais est-ce que, en tant que prophète, il y a Nzambe, au monde après ce monde, après cette vie, est-ce qu'il y a une autre vie? Est-ce qu'il y a une finalité par rapport à la dimension wana? Il y a vie oh ezala peut-être mokili lobi. Oui ezali. Yangonde ya motu ezali que tobebisa ba robe te. Parce que moi na moto pe akoya. Kozwa ba oya. Donc ezali. Yango totambola kan tozobanga nzambe to kusala makambo nzamba alingi ta bato balingi te bato bazofinga bazochola moto zosala yango kaka. Tokomi lokola ba oser ntango asuka soko olobi mpona bato na osala te mpona nzambe na osala mpona yebi ke soki un jour azwinga naza na place ya bien. ozoloba bato babebisa barobe te apparemment yo na ndeko lor mbongo oza na barelation makasi mpona ye mpe ayembi nzembo ya makambo ya robe awa namoni yo mpe olati robe moko ondire robe oyo ayembi wana oza na liaison moko na ndeko lor mbongo eza ndenge nini yo na ye boza ndenge nini mais toza basali ya nzambe ezalaka na même esprit oyo eosala kati na biso oyo mpe ezotémoigne biso mpo bato mosusu okobengisa boya boyemba lokola boza mpe na même esprit aya te aye pe te mpo mai na mai ebundaka te me mai na mafuta ebundaka. mais nakosepela natikela yo lokola tokomi na suka ya émission na biso oyebisa biso ndenge toza na Kinshasa boye
bato otamboli na bango parce que apparemment otamboli yo moko te osalaka ndenge nini mpo otambola na bato nsima na yo boye parce que je m'imagine que c'est aussi un budget kotambola na bato nsima na yo moto na moto aza se prendre en charge basalaka te baza bachômeur balandaka yo kaka boye bon eza ndenge nini parce que bakota na sekele ya ministère bafuti batike na bango moko bamoni mpe ebele bape na batémoignage oyo bamoni nzambe asaleli bango natunaki yo mama miracle olobi oloko te bon nga asalaka miracle te mais nzambe oyo abenganga azolakisa bango ke oyo aza mosali na ngai na bavi na bango na bandako na bango na bana na bango parce que moto akola bato baza awa papa Antoine eza papa mokolo aza bayele ebele mais ntango azolanda quelque part azomona ke non aza na nzambe moko abomama quelque part na vi na ye toza na banzambe oyo abomama kati na biso oyo bato bakokomprendre kaka bamoni te aza na nzambe oyo bato bazomona te mais na est-ce que oza quand même na makambo moko te ekamwisa oyo ekamwisa yo na ministère na yo ezali ka moko te boye salama oyo nzambe asali à travers yo oyo ekamwisa yo yebisa biso ata mibale eza ebele ata mibale nayebi ke nasala 7 ans na poto nateya bakiti bato bazala te natonga soutien nayebi mosa kolelalela na poto otongi soutien nazalaki na bambongo to esila parce que yesu abimelaka nga naosala bafere ntango yesu abimeli ngai alobi nalanda ye nabi te sikoyo te namona libulu efongwama nakota na libulu nabi eyokelanga mawa jésus mpasi ebandanga wana biloko to nazali koteka bambongo to esila nakomota bilamba ya bacroix rouge kosomba eloko mo ya 1 euro 1 mark na epoke wana nzambe alobi napona yo te nga na comprendre te nalingi opesanga ba une image ya place oyo outaki nati oya kokoma kobamba soutien wana outaki ozalaki na vie ya ndenge nini ezalaki bien naki forme d'affaire naosala bafere ekeseni donc bafere na bana osala ya minene ya mike te mituka kotinda bamonteur kotinda mais après nazali kosambela na ngai oyo bakongo balobaka koluku mfuta koluku nzila wana yoki eloko te oyoki te oyo naoka koluku futa soki ndenge nini wana oyo esalaka moto azosambela mais asa na nzela mibale likolo na nzela likolo na zamba donc nakende nanga mpe église mais ezolobelanga te mais mokolo yesu abimelaki nga epai namonaki ke sans yesu vie eza te sans yesu vie eza te namona makambo kokama oyo yesu asala mpo na nga donc ekanga nga wana eza na yo moko nakato maloba te wana eza na yo moko bongo sikoyo na bato oza na bango eloko nini ya elembo moko esi esalama miracle moko esalama epai ya moko ya bandimi oyo baza nsima na yo oyo yo moko ntango otalaka obeti mabolongo na se okumisi nzambe mais wana nga te nakoloba bango nde bakoloba bango te oyo yo moko omona eza ebele nayebi kozoboya esala jalousie ya ndenge nini alobi kaka ya kingandi alobi yanga te nga motu nasengi botenir ye rigueur te nga motu nasengi apesa kaka moko napesa moko nzambe asalelanga te oyo asalela moko ya bandimi na yo eza ebele nakoloba bango te ezali kaka bango moko nde bavandi awa yo pondaka moko na bango lokola mpe ntango ezoleka tuna ye oyo ya mona eza nini eza mpe na bato mosusu bible ezoloba bazali kaka kolanda yesu mpona mapa mais mpona royaume te bato bazolanda mpona mapa mais mpona makambo ya molimo te balanda yesu mpona mapa na mbisi me balanda mpona bokonzi ya likolo te amoni makambo nzambe asaleli ye asimzi atambolaki na ye baza me biso okipa wana te tozokontinue chemin mpo nzela eza molai me baoyo bazocomprendre ke malgré nzambe azosalela ngai me nayebi ke un jour naza na mokili te ke un jour nzambe akomema nga kozwa nga bango tozokontinue na bango chemin
mais oyo bazwaki mpona mapa na mbisi batambola bakenda donc eza na bato batika yo mpe oyo ozalaki na bango baza ebele bakenda basala baeglise na bango to bon nakotaka kuna te parce que tosalaka likelemba te nzambe aza moko mokili mpe eza na ebele ya bato tokote ya bango te soki moto abimi na ye na ndenge ya bien e nabimi mama na nga mama spirituelle na nga tobondeli mpo na ye tozali na bango moko tocontinue chemin na bango ata sala église na préserve ya problème te mais mabe nde kobima na kati ya violence na kozanga respect wana mpe nzambe aosepela te mais bandimi na yo enfin bandimi ya nkolo baza na yo elongo nayebi te oza na église quelque part te soki na poto ou bien quelque part eza wapi église nanga eza ya mokili mobimba bosiège na Allemagne pa enga na za mama Kimbangu na moi tozokoma mpenza na suka message nini okokopesa epai ya bakambi ya Congo ya lelo bakambi ya Congo ya lobi nayebi te soki bozalaki na bango na lien to te bakambi ya sika oyo baza lelo na Congo maloba na yo eza nini ngai naza na question koloba te bakambi ya kala na ya sika mais parce que nayebiki bokonzi uti na nzambe wana nakotaka pena mine makambo politique te mais tozoloba oyo ka nzambe aotinda biso mpona nation kolela ami mpona nation na biso parce que kololo na biso telinda biso tina baboko tokenda mais lokola nzambe ayoki kolela na biso cri na biso sikoyo ye moko azumaka na maboko eza biso te eza nzambe. Merci. Émission ya lelo tokomi pratiquement na suka namoni loboko no ya gauche échangé ozaki na libende te liboso mais namoni okomi na libende na mosapi wana qu'est-ce qui s'est passé maintenant osalela nzambe na bo bafraude nasalelaka nzambe na bakundu mpe ndenge bata mokili balobaka osalela nzambe lekuna ozokende oyo lobaki liboso kulu kofuta kulunzila donc lekolo na nzela lekolo na nzamba sikoyo lokola naza mwasi funa aza mpe na moto oyo aza pembeni na nga tosuteni nga ndenge tozomona awa ye azosala azosuteni nga mpenga mona koka te donc obali na bali Mama Kimbangu obali nani so nabali nani nabali Pierrot Weto tobalali parce que sekele ya vie ya moto mbayebi yango eza nzambe bato bamona biso na baparence baotala babi ye te me nzambe alobi ye donc sikoyo toyoka nzambe mpo toyebi te sekele yango ntango nzambe akofongola yango bato batikali minokoli ye ndenge mo mpe sekele na yo mbayebi yango eza nzambe ezalaki facile ezala facile eki facile te mais na lokwa nayoka nzambe oyemba tiki ngai nazala na bomoi nti lelo donc nakontinue kaka kolanda ye nasala na ye alliance kaka kotosa eza na makambo bakofinga nga bakokritike nga mais alliance wana nakobebisa te lobi ata lelo te ata lobi odangoloba te atambolaka na nzambe olingaka couleur pembe na noir mingi bon couleur pembe eza bien bon noir te mais couleur surtout eza ya nzambe soki nzambe alobi na nalata rouge nalati rouge soki abi nanga tia noir nalati noir ezodépendre nde nzambe azomema c'est ça namoni na deux événements olati noir blanc tokomi na suka émission Mama Kimbangu maloba na yo mpona bandeko bazolanda yo partout dans le monde na Allemagne na France na États-Unis na Chine na Mbandaka na Bikoro na Beni partout bandeko bazolanda yo na Mbanza Ngungu oyo bazolanda eloko ezaka motuya tovandaka na sama kola nzambe
mosusu eza te eza kaka nzambe moto akokata bachaîne eza kaka nzambe akobimisa bolamu na biso ekundama na mabele eza kaka nzambe akokochange kolo na biso ndenge mama Laure ayembaki esika batiolaki yo kaka wana nzambe akotombola yo aleluya ndenge bazotiola mboka na biso na bisiko bazotiola yango bisiko mpe nzambe atombola ngai kombo na ngai mama Marthe Kusunga nauti na France nayaki na mobali na ngai nzela moko mpona tozala elongo na mama na biso kimbango mpona evenema oyo tokokaki kozanga te. Ngai lokola mama auti koloba nazali mobali na ye kombo na nga Kusunga Ndandwa Antoine nazali serviteur de Dieu pembeni ya mama ezali témoignage parce que maman azali côté ya liloba ya Nzambe par simplicité et na crainte de Dieu oyo ezali mona ye azangisaka te banga Nzambe banga Nzambe banga Nzambe nde omoni loboko ya Nzambe namoni yango nakumisi nkolo na nyonso oyo eleki na oyo ekoleka tutie eliki ete Nzambe azala akozala na ye akozala pe na biso banso. Amen. Mbote nano nga mama Mami Panda Vwangi na uti na France naza servante na kati ya Sycomore de Vie donc tant tondimeli to salela Nzambe pa nyonso mosala na Nzambe azokende tokoko tikete yaza lokola Moïse biso toza baron donc il faut tozala toujours simanaye donc tozana vision yaza nango tozomona loboko ya Nzambe ndenge papa lobi soki tozomona loboko ya Nzambe te tokolanda te pour vérité za na kata Sycomore de Vie crainte de Dieu sur tout ça yango totikaki kana makolo ya Yesu na kata ministère amen. Oui nga komo na ngai Mirai Musheni naza moko ya servante na ministère ya Sycomore de Vie et wana kaka totosi mongongo na Nzambe parce que Nzambe alobaki Moïse atelemi akei e barombolanda Moïse yango bomoni biso navandaka na France. Amen. Ngai mama Lili Lubaki navandi na mboka France nazali moko ya mwana ya Sycomore de Vie soki nazalaki mokola lelo parce que na uti musika yango wana kokaki kozanga te. Moi c'est Papa Piro et tout. L'homme en question c'est vrai. Oui, d'abord dans la tel solo Romoko, vous remarquez que dans la maman qui m'a envoyé Nassima parce que c'est comment devient d'abord respect par principe, l'organigramme on nous a établir. C'est-à-dire cette réponse pour la maman qui m'a on défaut sur place à Papa Antoine. Non, comme Papa Antoine non. Donc tu as remarqué que lorsqu'on va la première maman, je dis non, je me mets derrière. Parce que c'est comme ça en fait, sur le temps, on arrête à comment de vie, la crainte et la sanctification. Amen. Vous savez, il y a parmi la notion oyo école sur Katina Makasi, parce que jadis en fait, on craignait Dieu tout ça la Nzambe, mais toi qui n'as pas bête c'est la sanctification. Quand on arrête à comment de vie, on a compris que le royaume des cieux appartient au Saint. C'est-à-dire que c'était la partie ailleurs appartient à ma belle awa. Donc vraiment, je suis vraiment content. Na équipe nyonso parce que dans la Kinshasa bataki Paris bataki France bataki Belgique bataki je crois bien bataki Allemagne de par le monde. Je tiens à vous dire vraiment au nom de Sycomore de Vie RDC grand merci pour notre soutien. Merci beaucoup. Parce que kololo na biso telinda biso tina ba boko to kenda mais lokola Nzambe ayoki kolela na biso cri na biso sikoyo moko azubaka na maboko. Amen. Eza biso te eza Nzambe. Amen. Merci. Émission ya lelo tokomi pratiquement na suka namoni loboko no ya gauche échangé ozaki na libende te liboso mais namoni comme na libende na musapi wana qu'est-ce qui s'est passé maintenant osalela Nzambe na bo ba fraude nasalela Nzambe na bakungu mpe ndenge bato mokili balobaka
osalela nzambe lekuna ozokende lobaki liboso kufuta kulunzila donc lekolo na nzela lekolo na zamba sikoyo lokola naza mwasi funa aza mpe na moto oyo aza pembeni na nga tosuteninga ndenge tozomona awa ye azosala azosuteninga mpenga mona koka te donc obali na bali Amen. Mama Kimbangu obali nani? So nabali nani? Nabali Pierrot Weto. Tubalali. Parce que sekele ya vie ya moto mutayi byango ezanzambe. Amen. Bato bamona biso na ba parents ba otala ba yete nzamba lobi. Amen. Donc ce qu'on peut yoka nzambe pour to éviter sekele yango ntango nzamba kofongola yango bato batika mino kolini. Amen. Ndenge mo pe sekele na yo mutayi byango ezanzambe. Ezalaki facile? Ezala facile, eki facile te, eki facile te mais na lokwa na yoka nzambe oyemba tikinga naza na bomo ntilelo donc na continue ka kolanda ye nasala na ye alliance kaka kotosa eza na makambo bakofinga nga bakokritike nga mais alliance wana nakobebisa te lobi ata lelo te ata lobi odangoloba te atambola na nzambe olingaka couleur pembe na noir mingi? Bon, couleur pembe, c'est bien. Bon, noir te mais la couleur surtout ça en Zambie. Souvent on a bien la rouge na la rouge. Souvent bien na noir na la noir. Ils ont dépendre des Amazon même. C'est ça. Na moni na deux événements au lati noir blanc. To comme na suka émission Mama Kimbangu maloba na yo pona bandeko bazolanda yo partout dans le monde, en Allemagne, en France, en États-Unis, en Chine. Na Mbandaka na Bikoro na Beni partout bandeko bazolanda yo na Mbanza Ngungu o bazolanda eloko zaka motuya tovandaka na sama kola nzambe mosusu eza te eza kaka nzambe moto akokata bachaine eza kaka nzambe akobimisa bolamu na biso ekundama na mabele eza kaka nzambe akokochange kolo na biso ndenge mama Laura ayembaki esika batiolaki yo kaka wana nzamba kotombola yo aleluya ndenge bazotiola mboka na biso na bisiko bazotiola yango bisiko mpe nzambe atombola ngai kombo na ngai mama Marte Kusunga nauti na France nayaki na mobali na ngai nzela moko pona to zala elongo na mama na biso Kimbangu pona événement oyo tokokai kozanga te. Ngai lokola mama auti koloba nazali mobali na ye kombo nanga Kusunga Ndandwa Antoine nazali serviteur de Dieu pembeni ya mama ezali témoignage parce que maman azali côté ya liloba ya nzambe par simplicité et na crainte de Dieu oyo ezali mona ye azangisaka te banga nzambe banga nzambe banga nzambe nde omoni loboko ya nzambe namoni yango nakumisi nkolo na nyonso oyo eleki na oyo ekoleka tutie eliki ete nzambe azala akozala na ye akozala mpe na biso banso. Amen. Mbote nanu nga mama Mami Panda Vwangi nauti na France naza servante na kati ya Sycomore de Vie donc tango tondimeli tosalela nzambe pai nyonso mosala na nzambe azokende tokokotike te yaza lokola Moïse biso toza baron donc il faut tozala toujours nsima na ye donc toza na vision yaza nango tozomona loboko ya nzambe ndenge papa alobi soki tozomona loboko ya nzambe te tokolanda te po vérité eza na kati ya Sycomore de Vie crainte de Dieu sur tout ça yango totikaki kaka na makolo ya Yesu na kati ya ministère amen. Oui, nga kombo na ngai Mireille Musheni naza moko ya servante na ministère ya Sycomore de Vie
et wana kaka totosi mongongo na nzambe parce que nzambe alobaki Moïse atelemi akei e barombolanda Moïse yango bomoni biso navandaka na France. Amen. Ngai mama Lili Lubaki navandi na mboka France nazali moko ya mwana ya Sycomore de vie soki nazalaki mokola lelo parce que nauti musika yango wana nakokai kozanga te. Moi c'est Papa Piro et tout. L'homme en question c'est vrai. Oui, d'abord dans la tel solo Romoko, vous remarquez que dans la maman qui m'a envoyé Nassima. Parce que c'est comme on devient d'abord respect par principe, l'organigramme on nous a établir. C'est-à-dire que réponse à la maman qui m'a envoyé faut sur place à Papa Antoine. Nous comme Papa Antoine non. Donc tu as remarqué que lorsqu'on va la première maman, je dis non, je me mets derrière. Parce que c'est comme ça en fait, sur le temps on arrête c'est comment de vie, la crainte et la sanctification. Amen. Vous savez, ils ont parmi la notion oyo na école sur Katina Makasi parce que jadis en fait on craignait Dieu tout ça la Nzambe mais toi qui n'a pas bête c'était la sanctification. Quand on a c'est comment de vie on a compris que le royaume des cieux appartient au saint. Ça dit c'était bandara partie ailleurs appartient à ma belle awa. Donc vraiment je suis vraiment content na équipe nyonso parce que dans la Kinshasa bataki Paris bataki France bataki Belgique bataki je crois bien bataki Allemagne de par le monde. Je tiens à vous dire vraiment au nom de Sycomore de vie RDC grand merci pour notre soutien. Merci beaucoup.